ezalamba liboso te na mbala ya suka te awa ye na ndako ya bana ko base na yango soki to négliger ba base nango soki to zibiloko wana nyonso te soki toza tutu kidiba to soki bayiba kobanda na baélection oyo na bacommunal tu wana bazocalcule temps ya kobetaka biso babalo ya nsima tina komema batu na distraction tito koma na 2017 kasi tokokota na mutuna na biso mususu Eugène Ekanga na kati ya Londres azali journaliste oyo ba ponadia ki batiaki embeli epa ya pasteur kuna na kati ya Londres ye na mwasi na ye mbote balandi masolo ya sika lelo to awa na kati na matonge kokutana na president ya bana ya Congo na kombo ya Aubin Kikonka to kokutana na ndeko po tozali na masolo ya kosola na ye mukona lelo kasi na ba oyo baebi ete tokoleka na kopesa ye maloba mbote ndeko Aubin mbote mama mopanzi sango esengo na biso pe bana Congo tozalaka nango tango toyambaka bandeko na biso oyo batelemela mpona mboka oyo balingaka bapanza masolo ya mboka mpona bana Congo tozalaka na esengo mingi donc motema na biso ezali ya kofungwama mpe toza na esengo mingi ndenge toyambi yo na kati ya ndako oyo naza sire kombo ya tele na biso nayebi ke ezali masolo ya sika donc oyo kozala pe ke kotinda bandeko nyonso bakolanda pe TV oyo ezalaka vraiment place ya référence oyo etangi na bana Congo ou bien ya bakombata. Ok ndeko Aubin merci na ndengo sili koyembanga na esika oyo mokona lelo ndeko Aubin mutuna na biso ya liboso tokotuna yo ezali ete komba ebandaki awa na kati ya matonge ebandaki awa kasi tomonaka lisusu bana ya Congo te santé ya bana ya Congo ezali ndenge nini vraiment sapona santé ya bana Congo ezo se porter vraiment bien pour enfin na yebite na sens nini oyo lobi ke to mona ka susu bana ya Congo te pour o nyonso za komona eza kotelema lelo o nyonso bazali koganga de gauche droite ezali biloko oyo bana Congo balambaki ezali elanga oyo tolonaki yango moni bambuma eboti ero moni mbuma omoni manga na wenze elakisi ke nzete ezali yango na tango yo si koyeba osili kozonga otali bamanga te mais ozongi na nzete do elakisi ke bana Congo bazali toujours na kati ya ebunda po oyo manga esalaka na musala nango mais musala pe ya nzete esalaka musala na yango soki nzete sali eloko te moye polia manga wana ezate na yango lelo ye oyoka masolo nini nzela nini oyo nzete ezosala pona ekwa toujours kobotaka ba mbuma na yango. Ok ndeko Aubin mutuna na biso mususu ezali ete situation oyo ya élection 2016 tozali komona élection ezoya na kati ya Congo na 2016 position ya bana Congo ezali nini? Non, pour la situation où ezali ya makambu ya élection vraiment ezali na ba situation ebele. Ensuite ezali na ba point ebele o ezaki biso ba congolais il faut to ye bango pona ngonga esengeli congolais atelema yango oyo po o ezali ligne moko soki memi biso na distraction et ko risquer que banguna ba continuer toujours ko boma ko déranger ko détruire ko yiba na kati ya mboka wana pona biso moko ba congolais toza ko mema mboka na biso na distraction bande ko mususu baza ko laksa vraiment que bazali na kati ya bolingo ya mboka wana te bazali ko sala semblant que to lingaka mboka ngo to sala pombo que liboso pour te zali nzela wana te naza sire dernièrement to ko mona représentant oyo azalaka kala oyo affaire pasaka Kanambe Hippolyte obo yebike azali mwana ya mboka na biso te obo yebi ndenge ya kotaka na Congo na ba bot ndenge ba ya ba bomo ba congolais ndenge ba ba sala système ti bazwa pouvoir wana moto oyo basalaka élection ya kosala semblant ya élection oyo basalaka na 2006 ezaka na 2005 ba memango na 2006 na volonté na bango ezalaka fo ba légitimer criminel loko na Hippolyte Kanambe
mutu asalaka système wana na 2005 na 2006 ezalaka malu. Le même mutu baye kozongisa ye pona tour oyo pona oyo euta koleka baye kozwa ngoyi mulunda o ayako sala buzoba moko impossible oyo kosenga même ke aboyi même ko prononcer mutu oyo a vrai a gagner na élection azu toujours criminel ba génocidaire azongisi na pouvoir o bazali toujours ko continuer ko sala musala wana na kati ya mboka Congo na yango na tango oyo toza koloba boye na tango tozali kosala situation oyo yango question oyo tuni ezosenga na limbola eloko babengi ya élection na ndenge moko ya très bien élection ezali koya mutu wana malumalo akimi mbango awa na Belgique aya koloba ke élection wana fezala makambo ya indirect bino bo voter pour batu musuba ke ndoko voter oyo kosenga ba poste ya mini ba mikonzi o likolo ya solo do elaksi nini tricherie na bango yango wana po lokola mutu wana na constitution oyo bango moko basalaki bayebi ke moyen sala 3e mandat ezate mais balingi ba sotse biso yango automatique na quel sens bazwa biso temps pona sauter 2016 pona ekoma makambo ya transition pona mutu wana bakwa kozongisa eli susu na kati ya mboka wana a continuer ko diriger mboka wana po Congolais musu bazoyoka makambo mutu aza koloba baza ko comprendre yango te monene ya lisolo na bato bazali ko comprendre yango te bato baza ko rêver bato bakokende na ba distraction alors que na ngonga oyo na mboka wana depuis 2001 balobaka makambo ya recensement na Congo esalama te baloba makambo ya koenrôler bato na Congo esalamaka te makambo wana nyonso esalamaka lelo na élection au 3e fois bakende ko voter élection présidentielle na Congo diaspora biso ba oyo tozala ba ambition ya lobby tokende ko diriger mboka wana ko pesa ba candidature na 2016 pona toko kozwa mboka wana mais comment expliquer que ti lelo yo diaspora position nango pona ko sala ba vote na Congo ezate pourquoi biso oto tindaka mbongo biso oto za ba député biso oto tindaka bana tongo tipoka poto telemisa peuple bazo kamelo kwa kolia pona nini reconnaissance ya diaspora na kati ya mboka wana ezate biloko wana nyonso tu diaspora na turu na 2016 pona faut voter diaspora na 2016 faut epesa candidat na yango ya présidentielle pona kozwa eloko wana po ezali biso ba oyo toza koloba toza kotelema banda tongo tu pokwa fato libérer mboka wana pona tuka kotia volonté ya bitumba oyo tobundelaka awa toke tyango na kati ya misala soki bayiba kobanda na élection oyo na ba communal tout wana bazo calculer temps ya kobetaka biso babalo ya sima tina komema batu na distraction tito koma na 2017 2018 pona to donc automatiquement mboka na biso bakone toujours ko diriger yango na bapaya na yango naza sir éclaircissement muke on a pesi na ba élection bat ba comprendre yango ba parti lokola ezaka na Congo o babundelaka mboka bana tongo tipoko lokola ba IDPS bana tongo baza ko bundela mboka ba opposition makambo kozonga simezate makambo ko raisonner de gauche droite ezate na ba commune na ba nini tout na ba kwenions bo onini boye baba nani ofu botsaka deta kote kuna po foko banda kozwa ba élection à partir ya ba base na yango ce que to négliger ba base nango ce que to zibiloko wana nyonso te
soki toza toujours kidiba totika ekomi ke bato bakomi kosala na système ya kanambe mpona komemaka biso toujours na distraction. Donc tour oyo ndoki nyonso tokobelela ye, mutu nyonso mabe mpona Congo tokobelela ye, tokozonga nsima te, totelema biso nyonso, tokende mpona kozwa mabele wana, fo tozwa mboka wana ezali mboka na biso. Naza sire situation ya élection olingo ke bamama na mokuse na koki koloba wana mpo toza kobongisa nasi mikolo koya soki bozala na temps so ya koleka toyebi maloba nini tokoloba na eloko na ntango toza na eloko nini ya koloba mpo tokóma na place oyo tokokóma ya libération ya mboka na biso. Ok, ndeko Aubin, merci na ndengo siri ko yanola biso mala mutuna oyo election 2016 kasi tokokota na mutuna na biso mususu Eugène Ekanga na kati ya Londres azali journaliste oyo ba ponadia ki batiaki mbeli epa ya pasteur kuna na kati ya Londres ye na mwasi na ye bazalaki na kati na hôpital kasi ye ndeko journaliste na biso Ekanga azali akomi mwa malamu kasi mwasi na azali toujours na hôpital. Okoloba nini pona bana Congo bakoloba nini pona na likambo oyo? Bon, naza sur réponse ezali simple. Toza na mboka oyo justice ezali. Nayebi ke kotia mutumbeli eza na ba peine nango eza na ndenge justice ekataka makambo. Mais na ndenge ya ba combattant na ndenge obio totambolaka toyebi pe ndenge tozolaka ba position na makambo wana. Mais naza si devant caméra devant micro eloko na koyebisa yo justice esala musala na yango. Ok, justice esala musala nango ndeko Aubin tozali ko précisément toaki vraiment pour tout na vraiment mituna biso o ezali concerné Facebook des avantages na avantages ya Facebook kasi heureusement tukutana kina ndeko Aubin président ya bana Congo to profiter to tuna mituna oyo asili ko na biso ndeko Aubin mutuna na biso o tozali ko tuna yo sikoyo to yelaki vraiment awana na esika oyo ezali des avantages na avantages c'est-à-dire Facebook malamu nango ezali nini pe mabe nango ezali nini soko ko kozala na mwa idée ya kopesa bazali kolanda biso te mais avantage na désavantage normal pour nga na Facebook Facebook za mabete ezande biso ba o tozo kozwa Facebook tozo kosalela yango obe biso tozo komema Facebook na confusion yango tozo yeba musala ya Facebook te. Parce que ngaso naza na kati ya Facebook naza kosalela Facebook eza moyen nanga par exemple pour faire passer message nanga pour mokile belé déjà ko koyeba ngo pona oyebi kala to na ko vivre ni Facebook ni biloko na nyonso ezaka la biso pasi okoza na message par exemple bazoko boma mutu ngisa sa kanambe abomi Arma Tungulu même pona ko passer ba message wana na ba TV na nini nyonso bana ko bloquer yango. Mais Facebook ezoka aider na façon vraiment que même makambo o esalami na tongo na mboka na biso Congo na 5 minutes 2 minutes boyebi yango déjà na kati ya nini. Donc avantage ya Facebook ezali wana. Mais ce bolo que na par exemple na inconvénient Facebook na ebité na sens bozo mona lem susu masolo mususu yesala na Facebook bozo ko sepia na ngote bon wana nga par exemple eta jugement na ngate ezali muna mutu neni ya salelaka Facebook na ye parce que mutu nyoso ko zala ko la ngate mutu so ko zala politicien te mutu nyoso ko zala musicien te mutu so ko zala kaka ndenge yo ko linga mutu azala te pour mutu soit kota Facebook par exemple pour na asola kana ba camarade ya classe batanga classe moko mutu soit kota Facebook pour na afinga kana ngalem sutu batu azo mona na Facebook mutu mususu akota Facebook pour asala ka distraction na kata Facebook mais eza ça dépend ndenge mutu sur la Facebook na za sira biso total ka Facebook total to za mingi presque na ba miko mona ka ba congolais. Donc Facebook na se tournera entre biso so koti pe na Facebook ya mindele ko mona mundele pe entre bango bazabe na masolo msusu plus grave kutuke ya biso ponga na mona katolinga to se konana toujours okanisa ba peuple msusu basala kama be obio to sala kate obi batambula kane bio tambula kate ezali to biso ni to ba ignorant pour makambo ebele o mona ke sala maka par exemple na kati ba Facebook wana ba ekolo msusu pe sala maka tra par exemple par jour na ko mona 10 invitation ya ba photo ya bana basi ya bilongi différent na yebi bango te na ndima bango mususu kune za ba message nini o tata na ngati ndelinga mbongo ebele na zoluka muno ko kabele mbongo
osomona donc wana par exemple bato batinda yango mingi eza baivoirien biloko nango ndenge mpo de koskrokaka bambongo osomona donc Facebook eza na mutu ndenge aza kosalela yango ndenge aza komemela yango donc mpona biso tolinga nde topesi la Facebook na image eza ke po moni Facebook aider belé aider ba mboko lokola ba Tunisie aider ba mboko lokola ba Egypte ezo stala ba changement kama mboko belé biso nde sikoyo pona biso oto bunela mboka ezala vraiment vrai moyen na biso o eza ke photo kangama na yango ensuite to tsaka ba message très important pona ko luka ya ko libérer mboka wana pona auto pesa réponse na sina makambo o ya ba élection ma pek Facebook ko pesa ko passer ba message comme peut nayebi ke okolo par exemple ke ndenge nini boko momona ba élection bon et ça dépend ya mutu na mutu parce que lelo yo ceux qui vraiment congolais o ya telemi abiki na zana mundu ki na ko sala coup d'état kuna pour te récupérer pouvoir nzambe na kumisa biso nyoto ke pas to sali kambwana et c'est so comprendre mais si on attend on so ça ko raisonner na tango so toujours ko zonga sima na tango no so ça net bat baza ko yeba te net bat mo bazoba toujours bazo ko guider bango to comme en 2025 2030 2040 na buzoba toujours au bazolinga ba memaka toujours mboka Congo donc na sur na makanis on a pesi na si peuple no so kolanda ko yoka ayeba vraiment que importance nécessité à Facebook pour notre ko biso ba combattant to ko salela na zo préciser bien biso ba combattant to ba ko salela ngo na ndenge oyo e longobani. OK ndeko Aubin, merci beaucoup na ndenge osili ko yamba biso vraiment mukona lelo na bandi tokozali toujours ensemble tokokutanaka toujours mikolo oyo kuya. Merci vraiment. Un mot de la fin ce qu'on a liloba suka oya koluba na bande ko kolanda biso. Non mais moi ya fait ali Congolais alinga mboka na ye bolingo eza na kati na biso soki bolingo ezate c'est inutile. Congolais faut alinga mboka na ye mabele na ye pour Congolais soko yebi valer na mboka na yo ozana bolingo mboka na yo ba oya ko yate fo ya ko boma muninga oya ko tonga muninga te oya ko sala mabe pona muninga na ote mais eloko wana biso ba Congolais na kati na biso tozana yango te yango moni lelo ti lelo toza ko souffrir o betinga li sola ba auto cha passer journaliste Kanga Mbeli parce que bolingo ba Congo ezate yango mona kati bolingo lokola ezate même ngunda akoti aza ko détruire pesio mbongo ya ko bomanga comme pio ko zala ba ko peso ba cheli au poison na micro kende kuna poser au beba question nzoka elle azo pe ma micro no obozo boma oben ozo mona mais ce ko biso na kati molimo ya Congo ya bana Congo na ndenge idéologie banda ezali moto ya nzambe to seni no ko kanga ngote ozomona donc na simo ya fezali bolingo zonga na kati na biso pona toyeba ndenge nini tokozwa mboka na même lobby après lobby ce qui tozwi yango toyeba pe ndenge ko memango parce que bolingo wana mutu meba koko bakufa makila o etanga et ko reconnaître que siko wana bana nanga ya solo. Merci beaucoup. OK, merci encore Nayo Ndeko Aubin. Merci na bandeko o osili kolanda biso vraiment mukona lelo na masolo ya sika